5 yo abenga maali kelemba mpona mbongo na mbongo ndi mutu esalaki po toza allo mama mokonzi mama ya biso bien mama misi mongo mama asimbi nga nabenga oka banke neti efemi neti sere nanga mwana na susawa sere Henriette motema papa Clément Mavinga nde nabengaki efemi yango epe nabenga aza bien mama misi mongo nabengi oui nabengi yo kasi mpona litelemba na biso naza deya na 2000 tour lokwa toza le 5 mbongo soki obombi oyoka kuna afrike lisusu esengi mais ndenge nayebi biso mama omoni mwa oyo peda mpona tia 2000 tour nakangisi yango na mpasi namoni bana difficulté mwa moke na debi nayebi te so na osuka nde nini mama na ngai yo osala ndeni ah bon? Ah, nasa bongo natira bongo. Oyo ezala neti senglas wana. Ebo na bana natira bongo bongo babilo bando causer problème te. Ba mesa na bango kaka na ba pain chocolat wana ba biscuit ata pe na mai kaka ya parce que longola pe ba sucre na mai ata je eza na ngo te. Ok mama, nga na obengo na wela mbango comme ça na ke chelo mbongo kasi. Ok, kitoko bano ba serrer sentir. Mbongo wana un jour esunga bango. Ça ndenge nini. Bano na osere bango sentir. Ma copine. Bien ma copine Betty nanga ma Betty nango kima oui depuis wana ti yango mona bi depuis wana to mona nite na tikela ki ope bana na zoki bango kaka po papa bisa yango déplacer ko kende musala c'est ça moyen wapi nga pe na koti kelemba 2000 tu bano yango nazolo bakaka to serrer sentir bakemba oyebi ma copine nanga na peso conseil mo na seni ta copine nanga jamais oyo ko ni bata ke copine nanga pe ka tokinga to bano za na famille ba to ba to serrer oya na kati oyebi shona ba ba kanta ba makelo mo so ba iparanga ba dia ka ki to ko ba dia ka kasi yo mama bangoti eza mabeta yaya baza mikie yaya eza pasi dans ba comprendre te ba mikie ndenge eza wana kaka bamapa mpe esaka linene nga nayoka mapa nga kutu na ngai nabenga yo mpona naza na ide nazwaka lisusu mwa desamo bazolekisela ngai ya bango nakota namonaki femme branché namonaki jardin atiaki nimero na Facebook nabwakelaka bango mpe mwa desa kuna yo ozwa kopesa ngai lisusu baconseil lisusu kolongola lisusu baprojet Betty
ekosunga bango un jour. Nayoki mais nayoki ma chérie conseil baboya te conseil baboya te nayoki mais na otala nayoki ma petite nayoki yo na moni okeleka déjà pas ba femme brancher kuna ba na jardin kuna bazwanga te pour modèle ozo sasa ngala ba conseil nayoki na obengo moko récite c'est là na obengo ma chérie na oketika bilongo kala na Brésil kuna na maman, on veut partir à l'école, mais il n'y a pas les goûters. Va faire le pain au chocolat. Hein? Ou tu peux demander aussi tes collègues là-bas et goûter. Hein, le site? Maman, on va acheter après. Il n'y a pas le goûter au frigo. Ah, moi non, pas compliqué. Fais le pain au chocolat. C'est les goûters, les meilleurs goûters pour les enfants. Hein? Mais ça qui m'a amené dans le magasin, c'est ça qui a fait la musique, la biso, bon sentir. Lettre na bosani, na frigo là qui m'a tangité. Lettre rendez-vous avec assistant social à la maison. Assistant social, depuis quand assistant social, toi tu viens à la maison? C'est qui? C'est l'assistant social. Maman nanga Janine Poi. Maman Zozo malambo kwelinga babotolinga bana suna okaki mama Betty. Maman likelembo anduki. Ngape to kufa na eka ndenge moko. Yepe ndenga lesa bana ngape na osignaler. On yebisa ba social. To soki apesi nga vraiment position T. Allô? Yango mama, yango yo na kintoki toni. Ti ba assistant social elinga na ndako. Ba yeko so nga bana na nga likolo na yo. Et puis na benga yo ti na zio na betika phone numéro ni na yeko bengo boye. Ozo kima nga ba téléphone fixe yo mto la senga nika ba pe chocolat na pesa ka bana. Na ti ba ma kele malange belé pa na yo ozo pesa nga ba promesse. Si on bibisi mbongo te na conseiller social que yo pour les rabat na pe chocolat. Mais pesa nga mbongo mama. Mais na pesa nga mbongo ti. Yo na yo kango penza te tout communauté ko yo kango pe omela ka ba mbongo battu e ko yeba yango sono kaki na nga Betty na kena na nga na ba femme branchée kuna la Genève kuna na kota ya ta muziki bikota pesa nga mbongo kuta na tate pesa nga mbongo na koyeno na ndaku na yo Betty apesa nga conseil ya bien ma Betty na ngai ma copine na nga lobaki sambe communauté na biso tolingani te ona ni kosa mninga bakanginga mbongo alo ma copine Betty napesi yo raison oyebi ke bauti ozwa bana ana basocial batinda balettre mosusu nayebaka na nga te bamoziki onga nazalaki kuna so nakotaki na nga te na femme branché oyebi ke bazwi nga bana na mpe maalikele bakanga nga mbongo alingaka kopesa te yaya napesi yo raison ma copine na camarade na yo jardin la perle asa bengaka nga lobi Nicole Petit apesi nga rapport na yo tika makambo sosala tika nanu kobetanga mopanga boye
mais omoni bazopebisaka image ya bamoziki ka parce que nga nayebi ke non ekomi na ebangisi nga ma copine pardon na me dafalga na rappelo mama moto acha na se kometi na rappelo mais mbote mingi na balandi émission ya soto zokende wapi na ba oyo bazomesa na série double face na sepeli na ba encouragement na bino ndenge bozoko nga ba courage na kati ya série oyo mais série oyo toti ko tourner épisode oyo pona makambo ya ba muziki ndenge ba mama misusu ba bomaka bana bango nzala pona kopesa mongo alikelemba ba misusu bazokopesa pe image ya muziki ya kosangana ya ba association na ndenge ya mabe. Alors ezala bato ebele ndenge tolandi mama na biso Betty ndenge alobi bandeko misusu nati ba femme branchée ba mama misusu baza pe na ba muziki na bango basalaka bongo te. Donc engi koloba ke non ba mama na biso ya ba congolaise oyo boza na poto boyeba ke mundele te mazo pesa ba mbongo ya bana boyeba eza loi. Alors soki bakomi kobotola bana parce que bana bazozala satisfait na ndako te bana bazokende classe na babute te bana bazolia malamu te à cause ya babiloko oyo ekosala ke bakoya mpe kocreye lisusu mpe baloi bandeko na ngai tofungola miso biloko na poto eza na moins cher ko bana balia vraiment eza likambo ya mo bana oyo bomemi ba 9 mois boko maltraiter bango te bandeko na nga. Alors série oyo totourne mpona komélanger bato te mais mpona kaka kopesa kaka conseil ke non topesaka image ya eloko nyonso to na ndenge ya malamu nzambe azala na biso tokotala